vous allez bien. Bonne nuit, est-ce que vous avez l'amour? Tout va bien par la grâce de Dieu. Qui est allé et vous de votre côté, c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. Tout va bien. Et ça, la grâce, c'est bon. Donc, nous avons à travers ma commentaire. On est à bois qui est à maman Denise, c'est le monde. Oh, t'es là, au village droite. Au moins de mon cœur. Moi, maman Denise. Et voilà. Voilà. Votre deuxième maman, Yannick, la reine mère. Voilà, c'était dimanche. Non? N'akeye pas ya moda, dina moda ko sa nini, ko récupérer tenir na ngai. Donc tenir yango no elamba na nga o mama dina tongaki yango. Mon yango. Ngoyo, ce qu'on a besoin. Ya kolata bien, kolata kitoko, kolata liputa mais oza sexy na kati ya liputa. Voilà. Mon yango tenir na nga yango yo, on a fait bien que na qui qu'on soit tenir et pas à maman Dina. Ezaki dimanche parce que nous avons invité na fête. On a qui invité, habité. Mon moi ça le coup moi ça rani. Je sais pas ça le coup tout le monde là moi mimi carrément ma puta. Voilà. Donc oh eza mon salaire à maman Dina moda. Il faut qu'on valoriser mon salaire à moninga. Eza mon salaire à maman Dina. Ba modèle à ninga na ninga ezali olingi ya matanga ko tongela yo. Olingi ya fête ko tongela yo, olingi ya libala nyo surtout ça nini. Voilà, comme je vous avais promis que je vais chercher ma tenue chez Maman Dina. Voici la tenue en question. C'est ça ma tenue en question. Oui, on a la taquita, on a qui fête il y a dimanche. Nous avons invité dimanche dans le mariage Moko. Vous voyez qu'il y a dimanche Pâques. Hein? Voilà. Voilà, tu viens avec. Alors, mituna mile ine question tunane la kisayo secret nangai baluka ye yo talanza mbato molinga lelo moto batia bakale ye yo talanza mbato molinga. Voilà. Donc faut qu'on respecte musala moninga nebo moni oza musala ya Mama Dina moda ye mutala tsanga de toute façon boyebi musala na ya ngoso molata kitoko boye. Donc voilà. Il y a tenue cérémoniale. Hein? Nous avons la fête, nous avons un mariage, nous avons la africaine, mais tout en étant un peu sexy parce que tant que ma fête na boutou, à ta robe, ça a toujours moins à la sexy, pour son bois qui est coloboué, dans mon pénis, mais on est dans le bois qui est encore ma Denise. Ba gros bisous na bino surtout ba bolinga ka maman Yannick tout na pesi na ba bisous mingi ba moté belé de gros bisous à toi ma fille Deborah Londo moi c'est ministre kamata ba bisous na ba bipo polinga boeti maman ngabi minta molata ka ba maputa ba gros bisous na yo maman Alia Alidor maman na Didi Stone je te fais de gros bisous maman Aliana ba bisous na yo grand prêtre mère voilà kamata ba bisous na yo Malolo Lauriane voilà donc les autres zaka awaka boy yana musala nina lobaka zaka yande likambo musala likambo ya imwa baka wone mama Dina zana ko munga lobaka confort voilà oyo eza super 100 ilamba ona lati babengi yango super 100 ya likambo musala ya likambo confort ya yango jipo otamono bien moi mopende eza wana otamono kitoko sans problème voilà. Gros bisous na bino surtout ba ebungaka maman Yannick tout o ezalaka afuna kusema musala ndeko na bino mwasi o ba benga na komo Dina moda ndenge asalaka musala na ye biso bato musala maboko ya mwana musala na ye sikoyo na ba mo eloko moko mukie par rapport ya fête ya ba fête par rapport à fête na loba boy na bande ko boya na ba fête o ba inviter bino ki o na fête ya moninga ba maman na lobela mingi ba maman ko ba papa bazaka mwa malamu
Ba maman oboyaka na ba fête. Moninga invité yo apesa invitation. Abike mama nazo balisa mwana yaka na fête. Maman ba pesa invitation moko ezali pour 2 personnes pour eza couple. Maman yo oyesu na 4 personnes kaka na invitation moko. Tala ndenge operturber fête ya bato. Place oyo ba invité ki bato. Le coup la congolais linga ko fait na retard. Yo muto zui bato no oya avant. Ozui ba kiti ya baninga au vandi. Ozaka na invitation moko ya monsieur madame. Ozui 4 personnes, ce qui fait que beaucoup mis 6 table de 10 au basalaki. Bo vandi déjà 6 personnes, ba kolo table tango bakoya, ba kuti déjà 26 bato. Moya ba telemisa yo ezati. Bato oba memaka bana na ba fête. O eza message na bato basala ba fête. Bato oba memaka bana na ba fête. Mama, ba kopesa une invitation ya couple. Ozui bana 6. Oye na bana na fête. Mosusu ozomona za bébé. Ba tempa na yo na okelango mawate musique bande ki banda 23h 5h du matin. Musique ezobeta makasi ngingi koto kaka vimba mwana zoka vimba azana no bébé. Azana no bébé makambu oyo frère Jeff ifonga boya yango wana. Babiso o déjà toto yoka déjà babengi so nzeta kotengama. Poto yoka ngo déjà. Na yemo Jeff ifonga yoka ngo déjà. Yemba kutu. To banzeta kotengama. Mi banzeto ezobota masika o ba bébé yoko ya na bébé na fête. Bébé nourrisson ene na fête pona elengika ya fête ou bien nini. Maman ko mema bana 6 ozu bango pa bavandi na bakiti ya bato. Ko le fait tout temps otala bo. Akome na imera mabe. Pourquoi vous na imera mabe? Parce que yo memi bato na fête o ya invité kité. O memi bana 6 mama ta yo moko. Ezalaka bongo. Tolongo wana. Tokena makambo ya kolia. Il faut boye barake. Tango mutakenda kozwa traiteur, ayebisi traiteur, nga naza na 200 personnes à nourrir pour la fête nanga. Basali traiteur pe na yeni moko abi bona l'exata 20 à 30 personnes pour te ba konde bazalaka. Mama olie yo muto oyo kozwa traiteur pour na 200 personnes, oye na 400, bande ko bolanda bien. Client ye komona yo, a foutu yo mbo ya 200 invités, s'il vous plaît. 200 invités qu'il y a fouti. Tant que na salle à fête borokuta 400 places, 450. Mais mon foutu que pour 200 personnes. Yo kuti 400 personnes, 450 personnes. Hôtel le bi ils ont les jours. 450 personnes. Si on est traiteur à ça qui programme, qu'il y a 200 personnes, moutoumoko rouler des brochettes, bah comment on peut ça moutoumoko brochette moko. Tant on sait ma deuxième, troisième brochette, même si bato basé belé, bato basé belé ndengeni. Yo invité, oyebi na makambo lekite, cuisine interne oyebité. Moi papa na ko expliquer que té au moni, moto azo ki nga na fête, azo ki pona 200 personnes boye belé. Moi pas plus explication wana ezate. Place invité ko lia 3 brochettes, akomi ko lia brochette moko. Pona nini parce que ba ko le fête ba ki na lokuta. Babi ki ba na 200 personnes, ba fouti mo 200 personnes, au komi na salle au coûte 450 double ya bato oyo au coûte. Au sala ndenge nini. Ba panzi sango pe ba panza sango. Ayebi pété, muto ya traité ki ndenge nini. Wa fete na to kindaki. Nalia kaka mundele moko. Ba pese nga mbisi moko. Mais c'est normal. Ba peso ka mbisi moko parce que muto ya invité ki bino ayaki e pas traiteur na lokuta. Voilà pourquoi biloko fallait ko lia mbisi mibale, o lia makabu mibale, o lia brochette mibale, ba komi ko pesa yo moko parce que traiteur a coûté double. Na bato oyo ba invité ki o futela ki mboko sko yebisanga. Est-ce que avant condamner traiteur botu na rappel nan ba ko le fait ba mama na ki fait na quelqu'un bo moko bo po ani asa na veta ba mama na ko se ki traiteur ki na 200 personnes so boza ki 600 et aux ala pe bien ko la vérité mama mondi bo ki 600 bonga na ko se ki ka ki boza 200 ya mwana bozo mona bazo panzaka batu basangwa mabe tala boy non bato yo ba yaka kozo ko pesa batu musala ba yaka mingi na lokuta bon to lo mona na wana oye na fête parce que eza buffet ok ozingolo ok ozu capitaine ok
ozwi malangwa, oke awa ozwi nzombo, oke awa ozwi monganza, oke awa ozwi kamundele, oke awa ozwi mungusu, oke awa ozwi makayabu, oke awa ozwi caviar, oke ozwi saumon. Otondisi sani po kaka eza buffet. Tala sani ndenge etondi. Tango oche biloko yango pe na mesa boye, ekomi era kolia. Donc olie no ka biloko mibale. Olie no ka monganza na mpose. Biloko nso etikali osimbi na yo yango te. Après sali ni eke na poubelle. Eza pe bien te pona bino ba invité. Après biloko nyonso eke poubelle. Po biloko yo so tie misapi. Muta olia yango so azate, eza na kati ya sani na yo, lokolo tiango misapi ba olongola po basa nini ba bwaka. Biloko eke na poubelle. Il faut penser aux autres. Tango ke na buffet oke kozwa biloko, oui, eza buffet bien sûr. Mais loko kosa les années. Otalo bité ambition na liaka ngote na nzora ambition oyo nga na liaka. Otalo bi ya butu na ole na nga ko nga tena lia na nga ka loso. Ekozala bien. Yo kotondi sa sani ozu biloko ozu parce que eza buffet. OK na ba rappel après ce pembo teta cheka sani boy. Bache. Te ba mama. Bongo te. Soko OK na buffet moni buffet zali eloko kosala. Zwa biloko oyo yo moni kokoki kolia. Pe okosilisa kozwaka mpona kozwa te eza buffet biloko kolia te ozwi obwaki eza malamu te kobwaka biloko ce n'est pas bien eza vraiment bien ata moke te tolongo wana toke na likambo ya kado oke na fete ya mutu invité yo yaka na fete oye pe yo moko te omemele sous 4 personnes omemele 5 personnes omemele 6 personnes invitation kaka moko. Tabo banda kosenga cadeau. Batu wana nyoso yaki na bango. Mutu apesi cadeau azati. Y compris na yo moko pe. Opesi cadeau te. Cadeau pesi te loko moko te. Omemi pe batu. Oza pe na audace. Ya komema batu na fete ya batu. Oyo ba invité bango te. Ba lié. Ba sisi kolia ata cadeau pe bo pesi te. Est-ce que basala ka ndenge wana. Soko oza na posa ko invité batu. Mama. Bobonga maka. Na yo mutu ba invité na fête ko kende fête ya lokwa ndako nzambe bagenda ndako nzambe maboko pamba te fête ya lokwa ndako nzambe tango ke na fête zala na moins 10 euros zala na moins 20 euros ozu biloko bato ozu mususu toboki na poubelle mais opesi cadeau te bato na basali dépense balobi te que so mutu asali fête bo ozu c'est les dépenses non un petit rien et sera toujours le bienvenu. C'est toujours important. C'est le bienvenu. Tant on t'a invité à une fête. Ok, la fête. Au lieu, au meli. Tant qu'on cadeau maman, bimisa moins 20 euros, moins 30 euros, moins 50 euros. Pesa. Na mutu oyo, invité qui est important. Bizale li mususu ya ba papa. Ok, la fête à battre. Papa, nanda kuno me la kaka Jack Daniel. Tant ok, la fête à battre. Shiva Césate. Baelo Jack Daniel oboyi papa sanga Chivas mususu amelaka Chivas te na Chivas te cardi ezate papa sanga cardi papa oyebi cardi eza combien oyebi Chivas eza combien na poche na yo oye na eloko te mais oza donc tu te crois dans un resto ou quoi donc OK quand on va dans un resto on paye hein OK restaurant au sengi okofuta mais na fête ya batu place yo ya ofele Bapesio Jack Daniel, obi omela Jack Daniel te okomela Cardi. Nzoka yo moko, osomba ka jamais bouteille à Cardi sopi na 40 euros, osomba yango te pa na yo. Mozo bakokomela Cardi. Bato pe bakendaka na bandako ya bato. Oke na ndako moninga. Ba servi yo masa otenga mela o te. Bapesa mo mlenga ya champagne. O champagne na o li de tete nga mela ka moite. Oh. Mama na ndako ya bato. Omoni biso balube balobaka pa na biso na mboka na biso balobaka boye nzete oyo eza na maboko yango nde bomaka nyoka biso na mboka na biso ba chi boye kana zala chi ta biso ba chi nde tozala bambinga ba minene tala matama boye ba chi ba chi tozala boye tozala ba minene tozala bambinga na ole bako bimo moyo na president omonga yemo fa chi nde azati tala ba chi tozala bongo tala Moïse mbi tali bon ceux qui na 35 à 36 tali bon bachi tala jibe piana bachi ya modèle de toto za ndenge wana tama mchala mwana komi ya modèle na biso bataille na biso za bongo OK na ndawa moninga ba servir yo champagne musu ezate
ngalinga ote ngalinga ka mouette. OK na ndaka bato bapeso ata mouette ano. Ozana renard te. Ozaka na oyo. Ba invité yo kaka. OK ka kotala baninga. Bonyo kopona ka masanga komela boye tata. Mama bonyo kopona masanga komela boye. To changer na ba comportement bizali na biso mabe to changer kango nanu. Tango kepa ya moninga. Ba servir yo ba pesi yo mama biso balo batolobaka. Nzeto ko ezana maboko ya nde bomela kanyoka. Bien nde to bana mno comprendre. So na bochete bo to poser facha o ibisa bino ko na biso na kosi. Ma Denise, on est la boki le tamo wa yo. Tu ne pas président ibisa bango. Nzete ezana maboko ya nde bomanyoka. De o moninga pesi yo ya nda sanango. Ba papa poto botika ba déclaration ko luka kama sangala ba feti oyo kutu na ndako no somba te oyo melaka te eza bien te wana za ndepona ba papa. Ba ko le mo wisiki boye soki balade soki na opene ba te soki valentine soki ni o tenga na mais soko komela o te papa mela tamai mela mai ba ko le o Guinness ya canette te na linga ngo te ngalinga o mulangi na feti abatu et puis feti no ke ba yebi yo te muta memi yo komema bino ba bimema mema bato na ba fete ba invité yo ka yo moko aux 5 personnes aux 6 personnes memi et puis pourquoi aux 5 na 6 personnes memi ba ngo pona nini. Parce que fait bosali cotisation au bosali yo cotisé 100 €. Maman Madeleine 100 €. Maman Mbweni 100 €. Maman Kinkala 100 €. Maman Photo 100 €. Maman Boy bosali simbo ndambu esali fête. Tant esali fête et le but est que 100 € oyo chaki yango fomema 20 personnes. O kutana na makambo penga. Ceux qui osent en fait moka bato balati ba uniforme bato uniforme ba bato mindondo na ba fête yeba ke ba sangisaki yeba ke ba kotizaki yeba ke ba za ba muziki yeba ke ba bato ba famille awela nga kamara na nga sikoyo allez na noter maman allez na noter maman 2h30 bon sali ni na fête on a cotisé na pesa ki 100 € na pesa ki 100 € nga na muziki na ba muziki kuna to cheki 100 € to ba muziki to cheki 100 € nga bato na nga fo balia mama na muziki bo cheki 100 € pona ndeko na yo mais biso bato to sali fete to za na besoin ko yeba ngote ceux qui bino bo cheki 100 €, ceux qui bo cheki 200 on n'en a pas besoin de ça. Le coup lo cheki 100 € pona fete to cheki eza bino muziki na bino etali bi bato yo bazo sala fete te et puis bino bato ba fete na 2h du matin. Na 2h du matin. Oye fête, babi qui fête ko banda 20h. Comment à 22h? Pour na 22h en général buffet font wami. So ba tandi ko de 22h, babandi buffet comme na 22h, 23h minuit, il ne beaucoup aussi ça relia. Mutozu a fête na 3h du matin. Oza ko réclamer bloc à kolia. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tant boza na ba camarade bosa na bango ba bisika moko. Ozaka na mondibu mo bosala kana ye. Ozala mo mundele mo bosala kana. Soka invité yo fait 20h. Là bon. Il faut la kende. Il faut mundele on muni mundele ba respecter. Yo wana otoki. Il faut la kende. Fait na mundele ba respecter. Au respecter invitation ya 20h ya mundele. Point invité yo. Au respecter invitation ya 20h ya mundibu. Mais invitation ya ndekono ya 20h au boko respecter yango complexe. Invitation ya 20h ya ndekono yo congolais. Au bout il faut respecter yango. Au préféré au respecter invitation à mundibu, au respecter à mundele, mais on doit beaucoup respecter. Mutozo a fait na 3h du matin. Aux appels qu'on réclamait que n'allait mais il faut avoir honte. Déjà on a respect à fêter. Ceux qui déjà m'ont invité on a fait ce à considérer. Aux en a respect à fêter. Ou na 3h du matin, au coup Maria sakati même gâteau. On a quoi? Bato ba uniforme. Bato ba uniforme na fête. Soit ba musique. Soit ba ta famille, ba to ba problème. Pour la nini, pour ba kotizaki. Pour ba to église, ba kotizaka pe. Loko la tiki ka 100 €. Ya cotisation na musique. Il faut être à 15 personnes. Bizali ya bongo to tika. To banda ko yekola ko tika ka bizali ya mabe to zo bizali ya bien. Bizali la mabe to tika. Ko ya ba fait retard to tika. Yo ko ya fait 3h du matin traiteur ça kangi biloko na cuisine na osko basani. Na kende ki fait on a lia kite yebisa na batona ki na kende na 3h du matin na kende na 3h30 ce qui est normal. Est-ce que boye ba ke biloko ninga za wana balia kango moto biloko ce que vande ko mani le kota ka microbe boye biango biloko balia kango chaud
biloko fo bolengo eza moto biloko ntango evandaka ata 30 minutes ataka na ndako mpo na feti te meme na ndako na yo soki olambi biloko na yo evandi ata 30 minutes boye libanda microbe ekoti pourquoi parce que ekomi malili microbe ekimaka na ntango biloko eza moto soki biloko eza moto microbe ekovanda te ekokima bomoni covid ntango tozalaka na ntango ya malili microbe wana eza kose propager de gauche à droite ezokota bato ezokota mais soki moi ebandi tokomi na juillet août omona bobima libanda covid mikolo oyo ese calme mpona nini parce que microbe wana ezoboya nini eza koboya moto eza koboya moto eza kolinga malili microbe elingaka malili il faut boye bango biloko lokola babuffet froid ebimaka botyango en tout cas na mundele fo vandaka 1 heure du temps mais na mutu mwinda kolinga te mutu mwinda aza koyebisa mama obandi longola deja mais tika ngo bato bamona te eza po bato bamona te eza po bato balia mama balia biloko bien biloko babengi buffet froid euti na malili ntango bimi na frigo boexpose yango mama 1 heure du temps ekoki soki 1 heure du temps esileki ekozwa microbe yango wana elongwaka na buffet bolongoli yango bobwaki yango ifo eliama lisusu te okomona mutu na fete azokende aina sachet aokanga bachakritin et dans quel pays là où coule le miel aina sachet abandi kokanga bachakritin aina sachet abandi kokanga ba maïs et eza na lidem ya mike wana ezaka 1 euro so combien nyonso wana ni microbe ce n'est pas bien mutu na fête mama na fête bona utaki Belgique na ozonga loko na ozonga boye bopesanga biloko bokangelanga biloko wana bapesi yo bapesi ki ozana no moto bakangeli yo biloko wana okangi o conserver yango mabe o conserver biloko wana mabe ozwi yango bapesi yo sekomi malili obombi yango ozongi ndako na wana 5 heures du matin olali pongi olamuki na 15 heures obimisa biloko wana elia ntango mosusu biloko wana ekomi ngai parce que utaki na buffet maboko ebele esimbaki yango ntango mosusu ekomi nalie biloko wana ebelisi nga libumu mais na foti na wana okoso na yo moko biloko wana nalia yango vraiment ebelisi nga mais tala biloko wana yo osengaki yango na feti banda na 4 heures du matin bando bombaki yango na 4 heures du matin ntango osengaki yango oyo kolia yango le lendemain na 16 heures c'est normal ebelisi libumu po eza biloko yaki na buffet moto azoservir na buffet bato bazoservir ezwi maboko ya bato ebele obombi yango oconserve yango mpe mabe yango esaka nini esaka libumu pasi eleki biloko wana esenga botika makambo okendaka bafeti bandeko toza na mboka la okule le miel oke na feti bakangelanga biloko mama kangelanga le pire omona pena mibali mère kangelanga ko mère kangelo ndeni mama bongo mbali na mama ndako nambaka te mère kangelanga ko le tozosolola kaka vérité ezalaka bien bizali ya kosenga biloko na feti bamama na bapapa botiki eza bien te eza malamu te pour nini faut senga biloko kolia na fete non osenga biloko kanga liboko kende nango non ce n'est pas bien nakanisi na lobi ono koy koloba pona mokolo ya lelo bato lokuta oza na fete ya 600 personnes oyo futi pona 200 personnes oyo na 400 personnes de plus kaka bino moto boma traiter sango mabe naliaki te mais même passer ba osambela lelo ba komola msebimela nenga lokuta ba ko osambela te ke mane sopa ne koya non kaka Jésus Christ mutabi akoyisaka ba man muki lelo lisusu te yo seli contrat ya 100 personnes ou eli mutu 300 personnes aza payé sauter pour koyisa man pa lesa batu wana voilà makambo ngaki na sonne lelo yango yo na le bien on peut présenter bino les potes ya mama Dina Moda pour yango za les potes ya fête yango za ya fête ola toki na fête on a na yebisi bino ba mama na ba papa bizaleli oyo bozaka na mona ba fête pe ba ko changer bizaleli ya ba fête Manze balakisi lokose ya mojena elongi ya sika Manze moni bango amba ate ya oli Wana zombila na lobi tenga na kokina yose na bolingo Oh maze nazali na yo Nalingise yo Oyi wana yambili ya bel Suka se na kubala yo Nakoleta yo Wana mbili ya bel Marie Claire Akangalo liputa Mwasi nde liputa Okomona na piste kuna tala mobini munene ezayo na poche eli mutu kado te bizali nengo na totika tango kia na fête mema mwa kado et puis bato ba na enveloppe vide nanga na bosa na bino nanga na bosa na ba enveloppe vide oye penza na fête ya mutu bande ko boya na ba kado ngwa wana pozo ya pe peta pe de marche wana pe
Aussi enveloppe. Eh bah, au fond, l'enveloppe, oui. Enveloppe, vide. Ce que vous savez, on a idée. Enveloppe vide. Bah, mon arrêt au télémaki. Il y a un fois où on a un système. Bah, il y a un cadeau. Font la cadeau. Bah, font la mise na yo. Batala. Maman, il y a côté les habits. Maman, moi, il y a 500 euros bah, tu as cadeau. 500. Bah, pesi cadeau. Pour ça qui, il y a un fond ma polele. Il faut au fond la herbe moko sanini. Kotala. Ko pesa ka baninga. Ba musu sozo bande génique. Tala moteur mabe ki ndeko zo tshana kati ya enveloppe zo pesa moto oya bali. Eza mabe bandeko. Totika bizela mabe, tozo bizali ya malamu. Pona lelo. Totika tosuki wana. Que Dieu vous bénisse. Na lobi mabe, na bi la vérité. Vérité. Bible lobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité ezaka bien. Mundela lobi, la vérité blesse. Vérité ezaka malamu, mais eswaka. Lokola maya malili. Vérité soit mais ça va nini et d'accord moi tu as que na fête ma cadeau te so tellement mais liani to bando même cadeau yo mto que na retard o tika makambo retard o bando que avant parce que ba no ko mamile to ba ka ko kinde fête na retard eza mabe comme ma cadeau bino ba to cotisation so cotiser bomba ka na motema ko bando tout à tout de gauche à droite que na cheki cotisation ça peut ko samu samuninga oyo chela ki cotisation. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambi kalusa kumunanzamba. Nipeshe neba na bisous. Bye bye.